Mbote na bino bande ko balandi ya Canal King Télévision na ndenge vous allez ébélé vendredi à lelo pona kolanda émission na bino pona mboka. Pona mboka mokolo ya lelo ekei mingi na commune ya Njili. Wapi population ezali ko se lamenter pambate bazali na bosenga moko ba solola. Na bakambi ya commune na bango kasi ba interdire di solo wana basengaki tokoyeba na mozindo soki ezalaki lisolo nini obango basengaki mpona yango na yambi mwana mboka pepetazi mwana nsambo azali bongo moko ya ba leader d'opinion na commune ya Njili. Mbote na mwana mboka mbote ndeko Piris Pembele. Alors bino pe na Njili bolingo tira pe bakambi ya Njili tranquillité bato bazaki liboso mwana ya Njili makelele kaka wana itando da biso ti yake batie mususu bobandi pe kaka kotungisa na bite so bolinga alongwa to pe bozolinga sani. Alors lisolo yango to yambaka o dernière fois olobaka lisolo moko il fallait bosala soki marche soki nini. Alors to suki wa ouais na si ezabiso te toza ko bengana to liko bengana bandeko baza ko kamba Njili mais za bandeko baza ko kamba Njili balinga bengana bango parce que tango yiko kamba batu yoli ko yibana no batu wana te oliko sala makambo batu no bako zela na yo sala te na kanisi mutu moko te aoluka atika yo sika wana to so yiko futela ndako na kata lopango ya moto il faut yebe sika ni babwaka matiti esika ni basokolaka yo yaka kate ofandi pe ofandi na ndenge na yo sans se conformer na makambo etali lopango wana. Donc bon tout le monde ba commune be de matete basala qui marche ba ketika pétition et pas bourgmestre bandal de même. Bien peu bon ça marche hein. Non, parce que quand ça la marche hein, tu dois que ça la marche parce que mon marche c'est seulement makambo ebele et c'est une mobilisation sur ya makasi et puis ba autorisation ebele et surtout que dans la période il y a Covid où il faut qu'on respecte les mesures barrières, tu dis que la marche ba koki peut-être ko boya to ça la yango to senga ki na biso kaka bil moko public et populaire pour to lingaki bana ya Njili. Bandeko ya Njili c'est-à-dire biso kaka te ba représentant na bango kasi bana Njili nyonso oza na motuna aya kotuna boma parce que to ngato ba quand même bomo so batela biso wana mosala neza nini asala ka nini après ça biso ata ba projet o yaza na mopo na Njili et puis eloko ni azo kanisa vision na ese Njili eza nini ezaki na ngo simple soki papa na ndako atako tambola malamu te je crois soki bana bakola déjà tant musu ba rovandisa papa po basola mwa muke ba ebandini ba obongisa na makambo ezo tambola te ndenge moka na bana Njili tant to ngato sola wana peut-être ba faille mususu to yego zapi ba piste ba solution na ngona kati wana mais malheureusement bon mais ça lingi na yego yamba biso peut-être des marches na bino zalaki elongo banalité pour ça la likambo wana non des marches na biso zalaki vraiment malamu parce que to yena na brutalité to sali mokanda to titeli mokanda pour na osenga eko to na besoin azala wana na commune mokolo ya jeudi ou le cas kilobi et puis ba imboka ya kati ya Njili ba koya wana na tribune populaire to sengi na ma mbelete pour na to ça l'échange ba question et réponse chose na maintenant to retourna pour ndenge to zomona ke gestion commune zo za malamu te to zomona nzela ezate na Njili to zomona ba fulu eza partout ba balabala kute kangama po ba garage na ba parking privé tondi to zomona spoliation ya ba espace o ezalaki tala mususu banzete po tia mwa mopepe pour l'oxygène nyonso komi ko kabwama na bato tozomona bamebele ya mabe ezosala kasi toza na bourgmestre tomoni ete bandeko mingi bayebi ete ata na bekole ya minene toyi koloba na kati ya commune nyonso bayebi ete yango tolingai quand même oleke tokanisa mabe mpo na ye toya epa na ye moko tosola na ye mpe ndeko nyonso ya Njili atuna motuna aza nango posa ya kotuna mpe ye apesa biyano ezalaki nango simple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Binotan comment les lettres avis favorable ou non? Non, tu connais les lettres. Tu vas dire que c'est là que j'ai dit tout coutana, mais malheureusement, quand tu connais les lettres, il y a répondre au biseau pour dire que c'est ça qui n'a moins d'impératif pour l'organisation matérielle, et c'est ça qui réunité, et qu'il fallait tout y a tout coutana, comme ça, tout discuter ensemble. Et la séance, nous, il travail, et c'est là que vous discuter pour toute la faisabilité, il y a les cabos sur le Sénat qui n'a malheureusement, tokenda ekotala ye mais azakisi makambo ya ndenge na ndenge c'est-à-dire makambo ndenge na ndenge c'est-à-dire parce qu'il y a des autorités biso tozali bana Njili tozali baimboka toza ko jouir na droit ya kotuna motuna na bato baza kokamba biso tomoni otambola malamu te tant tosangani wana ezalaki collectif ya ba association ya ba église ya ba ONG ya masanga ebele na la personne physique oyo basangani
pona kotala likambo ya njili bongo collectif wana etinaki mokanda kasi lokola liboso bana biso collectif na biso wana eza fictif donc akoki korépondre na babesoin na biso te na baquestion na biso te parce que collectif oyo totineli mokanda eza fictif eza ata na personnalité juridique te eza reconnu mpe na communauté wana en face boye to na mokanda te en face boye ntango tozali na ye tozosolola bosola mpona voilà elengo na bandeko nyonso ya conseil communal ya sécurité baaner police mpe bandeko tu ya dgm oyo bazalaki wana alobi eza fictif nga na tuni na mituni boye mpo apesaki nga ata ntango te akotuni mituna mpo ezalaki lokola exposé azosala epa na biso mpe décision na ye alors que biso tozalaki c'est la science de travail yango na oyo mituna soki alobi ke collectif oyo esangisi baassociation oyo ezali na babase juridique na bango oyo ezali na baasbl oyo ezali na bapersonnalité juridique ezali na bareconnaissance na niveau ya commune baassociation nyonso wana basangani mpe babiki babengi yango collectif ya lobi yango ke eza fictif mais na retourne à rebondir appelle union sacrée fictive parce que union sacrée peut être au Kamambo Kanabiso ou ça pour matérialiser vigilation de l'État et ça au Kamambo Kanabiso et n'a pas juridique mais au tout à tout à une sanga ce qui est union sacrée et ça enregistré le ministère de l'Intérieur tout est la personnalité juridique tout y est la zaï pour appartenir à FCC à tout nanga FCC na tout na yena no FCC o yaza ko appartenir tant que na élection na titan bazaki majorité na kata parlement est-ce que FCC wana est une personnalité juridique FCC wana est une base juridique nini to plateforme sur la muka et ainsi de suite donc makambo ya libaki ya liboso aza juriste kasi yakosi donc tozalaki na droit ya kokomela mikanda pe ko tuna ye o tozala besoin o tuna elongo na baimboka miso ya kati ya njili alors mais siko ezaki lokola raison wana ya soubassement juridique yo boy yango mais il fallait beau dialogue beau solo là boye ba ndenge ni alors tango bisibino ndongo allez botam botel maboke biso to kendaki te poto solo la likambo ya gestion na ye biso tozalaki batindami bato bazana poso sur la gestion zali population biso tozali batindami to kendaki poto fanda to bongisa ndenge ni tribune wana ko salama na commune ye tika pi yendi a ko répondre na population donc to ko kenwa to na discuter ces gestion na ye alors que biso to ke poto dise si kamo bezaki précis et il y a et la séance de travail pour étudier faisabilité de la tribune, il y a tenu la tribune. Mais malheureusement, il y a bien d'abord pour critiquer l'être, c'est-à-dire que analyse la forme, puis en fond, il y a l'être dans l'abus, puis pour naïe, à mon avis, tout ça va zoba, donc je les ai dans la bataille, je les ai dans la zoba, je les ai dans la yuma, je les ai connu qu'on soit initiative morale citoyenne pour interpeller bourgmestre naïe. Pour naïe, à mon avis, motomo ko zana simana biso voilà bino na solo na bourgmestre bozi copie réservée bo bando tinda année présidence assemblée nationale au moins que wana il faut banga ça quand même la tête ko zalinga il faut na banga mais ce que ça m'a beaucoup pembe au banga talo ko moto et il y a que d'ailleurs que tout ça là ngo ce qui président de la République za Kolanda et yo ki makambo to tuna et puis la réponse à Zali à réponse à biso ce qui Zali na maboko pembe ce que ça Moussa na malamba robeto maboko le la soué na épée la kalwa ye moi bisa biso Zali a ko la bu mettre pe alaka ko mamwa likolo ya etika ya Zali tango musu anga uzape occasion ba pesa ye sika mususu ya malamu ce qui musala na esa malamu to tindaki yango po to yebi mboka na biso ndenge ezali to kotinda ngo na bakonzi na ye dire kaka te parce que omoni mokonzi na yo tango mosusu arope ko couvrir yo yango to tindaki yango na ba institution oyo pe makambo po na yobia to zai na mboka oyo te mboka oyo mokonzi ya mboka zo ba toujours le peuple d'abord c'est-à-dire que eloko to ko sala gestion na yo za ko sala pour la population il faut la centrer sur l'intérêt général ya peuple oyo zo ko diriger alors ce peuple wana zo mona clair pas na tout le monde mabeza wapi. Mais ce problème est allé nana zana bino to le bapena nana idée na bino zani parce que ko banga zali ni moto mo na simana bino tango bo tuna mituna bo za déjà la mituna moko bo e c'est si bo lengeli po bo yebi ke awa ko kangama tango bo tuna bo akangami alo to yebi ndenge bana nji basala longwa elimilalo tango ko panzana na biso pe bato songi après to ya wana to ko filmer yango moni peut-être boumé sa bangue mais yazo ko poto lo baté mokonzi aboyi abangete yazo ko kanana la simana biso mais simana biso ça le peuple et ça dit pas na njini nyos ba onde ba simana biso et puis pour venir vigilation de l'état
ezala matérialisé pour njili parce que to retikate njili la sima lokola tomoni lokola batobiyaki liste ba avenue ekozala ba revoir un peu makambo ya éclairage public nango mais malheureusement na njili ata avenue moko ezali te mais est-ce que kota bourgmestre pour et ça projet à gouverner tant gouvernance ça la projet bourgmestre aza collaborateur direct na ye pour azwa ba avenue na commune moko nani asengeli apesa bakombo ya ba avenue wana ezali ba bourgmestre alors oyo ya biso apesaki ba avenue te mpo nani parce que njili eza nango kointeresse kobonga ya njili sécurité ya njili eza kolobela eloko moko te yango wana retrouver que tous attendent le gouvernement mais c'est quoi par bon sécurité public alors que ça premier en sécurité makasi na njili donc c'est on a vraiment za la kaka ke ba bomi moto yo ke yo pese $50 pour na bande ko ba somba ta mwa kwanga ba somba ta maji alors que oui ko banda ko résoudre le problème wana amont mais yo oui que babo njili sont intéressés na ndenge parce que yé moto ay mo konzi numéro 1 en njili intéressé na ndenge o bimbo ka yo bande ko zo kamba biso tanga muso ezali foni parce qu'il y a des bourgmestres, il y a moi petit président na kati ya commune ya Njili. Mais to tunye moi motuna moke pour to kene ko discuter problème ya gestion. To tunye motuna moke. Ozana ba projet mini pour na Njili. Vision na yo na ya ezali ndenge nini. Tozaki choqué na obso de ko prise pembele bourgmestre za ko kamanjili ayisi biso ngai nazata na projet moko te pour na Njili. Mais biso bibo nga vérité. Ah, pour ce pas la militaire a le vérité wana. Et la liste là est aux raison. Pourtant mon moteur au Kambabino, est-ce qu'on a une vision moi pour na bino, na un projet moi pour na développement ingénieur. Et même moteur na bosse la souve pas nae. Alors qui c'est incompétence na ibo ça va tenir ça. Tout pas que na tina ko bibo le quoi yo vous a conscient que ay binjini malamuté. Vous a conscient que ay binjini malamuté. Oui, tu as conscient que ayeba kinjini malamuté. De reprise to rebattre parce que azali moi na njeli pas ko kamba njeli non parce que là il so ba bilanga ke mo kamba ata commune ata eloko moko na Congo central to na Maniema to na Lubumbashi na okende ko kamba eloko liboso ezali nini tango komo na fo tuna il faut tambola oyeba ba ya njili oyeba bato ko aider yo pour no kamba njili malamu oyeba d'abord commune wana o identifier ba problème bazona na kata commune puis solo na bande bazona na kata commune to zona ba notable to zona ba leader d'opinion na kata commune na biso est-ce que azwa ki temps ya kokuta na ba ebaso wana azwa ki temps ya ko identifier ba problème généraux to na ngo ya njili azwa pas na te parce que ça qui n'a intéressé te so ça qui intéressé alina kokuta na gola biso ngai na website ke ngala sala pa na tindela ibande ko misusu bakuta na ye pour ba meka ko aider ngola za mwana njili te kasi lokola azalaki na ye na intérêt te azalaki na ye na projet ya njili te lokola ye mwa ebisaki biso asala na ye eloko te lelo soki totuni ata balabala moko ya njili eza na quartier 10 to na quartier 13 nayebi te so akoyeba yango mais est ce que bino mo bato bakenda okuta na bourgmestre na mabongo na bino me ba projet pour na commune na njili biso toza ba projet ebele et avant tokutani benga na kuta na ye lisusu pour na ba projet mususu atinda ngai epai ya bourgmestre epai ya gouverneur nde kaka lelo pour na tribune populaire oyo esengesama na commune oyo ezali eza ko relever na compétence na ye en tant que bourgmestre autorisation nango atindi biso so epai ya gouverneur donc gouverneur gentini ye esengeli na ye wando tambola na commune mo posa mosala sikoyo ba bourgmestre na teli bango mpona nini mais kasi ndeko mosu akuta ozala ya masina ye pas osengaka pe gentil akita ye bomba beza wapi ya numéro 1 ya ville soki akiti mabeza ye kuta sengi gentini akita parce que aza numéro 1 na ville aya kosala constat ndenge nini bacommune eza ya kokufa ndenge nini opération na ye ya kimbo mpe toza kosalama te na commune même si quelques personnes isolées bazomeka kotravaille na ndenge na bango na bamoyen na bango personnel mais ngai na kosala mokonzi ya mboka parce que njili eza commune moko oyo mokonzi ya mboka ayebi malamu d'abord aye kosarole na njili aye kovote na njili e ateni badiscours na ye bamiting na ye ebele na njili ngai na kosenga na ye ata mbala moko ntango atambolaka asala ata surprise moko akota na njili soki akokoma ata na saint thérèse yango akomona ke même ndenge alekaka liboso mpo akende na collège bosoni esika onga na tanga mpona kokende kovote soki alobi ameka lisusu lelo akota ti na collège bosoni akoluka nzela akokota ezalisi ke njili ekomi lokola commune moko bautilisaka biso kaka mpona bamiting kaka mpona barassemblement kaka mpona bamarche kasi ntango esengaka ke
basalisa biso po baproblème oyo tozala yango na njili esila moto moko atalaka lisusu te e moto asinga elobelaka biso eza bourgmestre na biso kasi lokola bourgmestre wana ye intéressé te njili eza kolobela eloko moko te aza ata na projet moko te mpo na njili bourgmestre alobaka eloko te mpe tala njili ndenge ekufi mais bino bana njili mpe baza compliqué kaka awa bourgmestre azalaka liboso Bia Senghor mwana njili ayebi njili azali mpona baprojet na njili parce que je me souviens akendaka poto asalaka partenariat na commune moko ya commune ya Savigny le Temple en France baya ti batonga bandako moko ba maison civile je crois ya nini mpona place bato bazosala bamatanga bazosala peut-être ba mariage ezali maison état civil batonga yango na quartier 6 batonga yango je crois na quartier 5 batonga yango mpe na quartier 1 mais tipo yakaka wana itando wana ye na yamba bato ebela wa ba ye alongwa kaka siko batini moto mosusu oyo aza na projet te oyo azali na projet bolongolaki baréalisation mpe ezalaki siko su oyo aye baprojet finalement bokondima nani nakanisi bourgmestre ya kala tozalaki na ye Senghor nalingi koloba makambo na ye mingi te parce que aza na esika te lokola toza na principe ya continuité ya baffaire ya l'état esengeli na ndeko oyo azali wana acontinue misala oyo yabandaki jumelage oyo asalaki na ville ya Savigny le Temple oyo eza na Île-de-France na eza banlieue parisienne d'ailleurs na mboka France jumelage wana esalama mpe esila te esila te réalisation wana ezali na kokota na détail nango te kasi soki tokei nango vraiment en profondeur totala financement wana na tokobenga yango bikoke oyo etongama okomona ke peut-être oyo yabimisaki liboso ya bandeko ya France mpona kosala ezali oyo asalaki effectivement te donc nakokota na projet wana te parce que il faudra na rassembler baélément nyonso pour que nasala analyse nango malamu mais naza kokenda epai ya oyo toza na ye elobi te ke soki ozali mwana njili ekozosala mosala malamu te tokotika oka apoza mwana njili soki bandeko ezalaki mpe kaka na tribune populaire bandeko bamanifeste bamécontentement na bango bapréoccupation na bango par rapport ya mégestion ya bourgmestre azalaki wana baza na raison c'est-à-dire que tolingaka mwana njili parce que mwana njili akoki koidentifie baproblème ya njili facilement surtout mwana njili oyo azali abotami wana to azalaka wana ayebi baquartier ayebi avivaka wana ayebi ndenge nini etambolaka kasi mpona kotia mwana njili eza mwana njili aza engagé mwana njili oza intéressé d'abord na développement communautaire et vous kozalaka mwana njili kaka te parce que azali mwana njili oyo asali pe ba preuve na ye na misala misusu pe na kati ya njili ye wana nde tokoki kolinga parce que ye ayebi déjà eloko nini ya kosala aidentifier ba problème tozala mwana njili et ensemble avec bandeko misusu ya njili parce que ye akocontacte bandeko po ngana koyi koyeba njili nakoyeba problème moko boye na quartier 13 mais ngana vaye na quartier 9 to na ye problème na quartier 6 mais ngana vaye na quartier 5 bato ya quartier 5 bakoye bango kolekanga donc eloko nyonso mpo résoudre yango eloko nyonso mpo oyeba yango esengeli okende na baautochtone bandeko bavandi na quartier moko bandeko wana bayebisa yo problème baza nango majeur et puis na mayele oyo oza nango na projet oyo oza nango bakopesa oyo bapiste de solution nango parce que même na kelasi soki batuni yo motuna nakanisi mwa ndambo ya réponse ezala na motuna oyo batuni yo donc bato bazopesa ba problème bakopesa ba piste ya solution nango et yo ntango organiser yango na volonté na yo ya mosala oyo oza nango je crois que oyo okoki kosala okosala mpo tala lelo oyo toza na route Sekomaf oyo ezali eza na nkombo ya solo ezali avenue Pierre Boniface Kiese oyo azalaki bourgmestre national liboso ya njili tala ndenge nzela wana ekufa misala ebanda kosalama mais misala ekatana mpona nini alors que financement nango esalama déjà mais nani akoloba mpona koyeba mpona kobeta mpona kotuna pourquoi bakata misala bourgmestre alobaka te mpe bandeko misusu oyo basengeli balobaka te tokovanda kaka boye badéputé na bino provinciaux bon badéputé provinciaux bazali mais nalingi na ngai naboyi na nga makambo bino bato bovota bango bonayi makambo ozomonake bourgmestre aboyi makambo problème te yo siko batuni yo po boyi makambo naboyi na nga makambo parce que ndeko prince nakoyebisa yo lelo yo nazali naloba nini adversaire principal to naloba nini nazali moto oyo bandeko nyonso baza kodirige baza na bainstitution ya mboka oyo bavandi na tiango to na njili baza koluka moto parce que bamoni ke éveil oyo nga nazomema na bana ya njili ekokota mpe ti epai na bango ezali kaka tobandi nanga bourgmestre parce que wana eza likambo ya commune mpe tokokota
na ba élu na biso moko poto eba ndenge nini batamboli ndenge nini baza ko représenter biso réellement na kati ya commune na kati ya parlement ezala na province na parlement na assemblée provinciale to na assemblée nationale kasi ko tozala likamba ya bourgmestre soki bandeko wana po makambo toza osala tozo bomba te et toujours na etando moke po na bamona toujours koma esika na esika soki bandeko baza intéressé baza bana njiri to boya bango te baya to sangana po na to luka solution po na njiri po njiri yango za ya biso nyonso voilà za ya ngai te suite siko za nini baboyi bo sala tribune populaire ba envoyer bino pa ya gouverneur siko bondimi to bondimbi boyi bon hier boyi ko renvoyer pas gouverneur eza erreur mo ya munene parce que bosenga autorisé par gouverneur te pour que la tribune populaire na bourgmestre je ne sais pas ce que le gouverneur a dû être wana na te sur rolobani les autres là il y a na kamata bernaye il y a zo kokana au sala logote il na kamata bera bo pas gouverneur et ça peut être occasion pour na gouverneur Monaco bandeko misu o ya place na ba commune baza ba compétent basali ko za na ba commune te pe à revoir le susu pe atala nenya o ko bongisa gestion na ba commune nyonso ndeko biso tozali na commune tozwaka ata eloko moko mpo na commune te mais toza na domaine ya célébrité mpo na toluka nini tokomisa commune na biso propre mais makambo eza kosalama yango te makambo eza kosalama yango te parce que biso tozali na association oyo tobengi association njili na biso lisanga na fondation na ngai ezali na kombo ya fondation pepetazi to initier célébrité na kati ya commune ya njili tobengi opération tubenga ke njili bopeto liboso kasi siko tobenga bopeto na lopango poto moniteur liboso ya kosilisa bopeto na balabala il faut ba na lopango c'est-à-dire so na lopango moko bazali na poubelle na bango eke poubelle wana soki etondi bakoya ko ramasser yango ke ko bwaka yango esika esengeli je crois que même ko kuta basalite na balabala ko sala soupe na mingi te bon na opération wana to kanisa li pe commune mobimba total ka ba abonné o ba se souscrire par biso te 85 communes to jui ba poubelle publique to jui échantillon ya ba poubelle publique mibale to pesi yango na commune na ba autorité communale to aussi ba ngonji les amonene kasi to tia pe ba poubelle publique na ba esika ya minene ya njiri to pesi na no mibale avant to continuer to lobi kamata ba poubelle publique o mibale tia moko na entrée ya Kimbuta pe tia moko na entrée na biso ya njiri ya kala ya avenue Pierre Boniface Kiete kasi ndiko piliti kama kokamo ezaliko banda to pesa ba poubelle wana le 13 mars 2021 ti lelo batia kaka poubelle moko na entrée ya Kimbuta kasi poubelle mosusu oyo esengaki vanda na entrée ya liboso ya njiri ti lelo ekoma wana te kasi eloko ya kokamo eza nini na poubelle oyo batia na entrée ya Kimbuta biso tokomaki na poubelle na biso na liboso association njiri na biso poubelle publique tokomi pe na nsima nango association njiri na biso poubelle publique kasi nalekaki wana na kamwe namoni poubelle wana etali na boulevard Lumumba pe bakomi yango poubelle bakomi d'abord commune de njiri poubelle publique kini bopeto c'est-à-dire balongoli oyo biso tokomaki bakomi kini bopeto commune de njiri donc la visite mbongo oyo bazwaka pona kini bopeto na njiri basombi poubelle ya bango te kasi bakamati poubelle ya biso oyo tozwi mbongo na pasi tolobi tosalisaka même commune topesi poubelle wana pour que esalisa bandeko babwaka matiti kasi olekutu ndenge bakomi ata bongo bazoya bango babomba na nsima kasi babombi mwa kombo etikalaki ya biso na nsima babimisi oyo ya commune ya njiri poubelle kini bopeto liboso na boulevard wana eza mpona kokosa gentini te pourtant gouverneur gentini akoleka amoni poubelle publique akoloba en tout cas na njiri bakomi otiana ba poubelle publique mosala esolama te nazosenga ndeko gouverneur gentini bakosi yo poubelle oyo ezali liboso wana na entrée ya Kimbuta eza poubelle ya association njiri na biso pe fondation pepetas esombaki na mbongo na yango moko esengeli balongola makambo bakomaki wana esengeli to babalusa po bomona ete eza na bana njiri oyo bamipesi batie mwa loboko na poche na bango mpo na koede na opération wana ya kini bopeto voilà eloko moko po toza kochute na tango lo banjili yango boumesa sala eloko te est-ce njili eza na bantu bisika misolo kota rezali parce que bango masina bango bazo réclamer mbongo na bango parce que ba ebike wenza liberté et quand ça mbongo bango ba se retrouver te wana eza entrée moko pena wana ceux qui va pesi bango en tout cas boumesa aux absences d'excuses
po toyebi ka ko tsara misolo bino bozana entraîning atako totuna ye bourgmestre likambo ya finance ya commune parce que moko apesaki biso moi maloba na likambo wana parce que alobaki ete commune eza na mbongo te parce que rétrocession oyo esengeli esalama epai ya gouverneur esalamaka te c'est-à-dire bazwaka ntango batindaka yango mpa gouverneur bazongisela bao 40% te kasi njili na nsi ekotisa mbongo ebele njili eza na bamarché ya minene njili eza na marché ya mangobo eza marché ya munene ya kosakana te njili eza na marché ya quartier 6 marché ya quartier 5 marché ya quartier 7 pe eza na opérateur économique ebele mbongo ekotaka mikolo nyonso d'ailleurs ngai moko na curiosité na ngai nakendaki na bandeko ya RTNC na marché moko ya quartier 6 pe na mengi kotuna nayebaka meme soki mbongo ekotaka nakei na bataxe misusu ozokanisa deja po ntango yo okoma place ya gouverneur ya bourgmestre actuel place nini wana ozwa mbongo non parce que ntango natambolaki nzela wana yebi marché wana na bandaka koleka na voiture mpo na kokende kosomba biloko na marché kasi lelo nzela koleka na mutuka eza te mpo bamama nyonso babima bazalaka su na kati ya wenze te babima libanda mpo na koteka bazoteka ndenge nini bazoteka likolo ya potopoto eloko ekamusenga bamama wana basomba babot bamama wana autaka ndako na ye na ntongo mbula ebeta te alati bot parce que ayebi ke esika aza koteka akoniata potopoto ti ntango akosisa mosala kasi natunaki na kati ya wenze oyo nakotaki natuni bamama esalamaka ndenge nini awa bayebisinga papa mikolo nyonso wana wenze tofutaka 100 francs mpo na likambo ya salongo epuis 200 francs ya tike mais salongo yango esalamaka wapi 200 francs ya tike wana esalaka nini mpo na kati ya wenze marché lokola marché ya quartier 6 oyo ezali na bato ebele bayaka wana non seulement bao bayaka koteka kasi bamisusu bayaka pona kosomba biloko mais na kati ya marché wana même d'installation sanitaire eza te baza mpe na bawese te baza mpe batoilette te oyo bande bake kosoulage ntango bazwi mwa posa tala nano eloko ya ndenge wana tokoloba ndenge nayebi ke eza ye te asalaka marché wana mpe marché yango mpe eza ya kosinga te kasi bakotisa bato na kati yango moni bato base revolta baboya kovaa na kati mpo ngai moko nakendaki esika moko nalobi nasomba nano mwa mbika kasi na telemi etalage ya mama aza koteka mbika eleki nga na molai nalobi me nakomona ndenge nini eloko nalosomba eleki ngai na molai sadi il faut natia maboko boye mpo nasimba ne fiske eloko nali nasomba parce que marché wana esila te kasi bakotisa bato na kati mpe bamama baserevolta na bango nyonso babima libanda estce mpo na kosala salongo na kati ya marché wana il faut kaka ndeko gentini akita na njili aya kosalisa salongo mpo ye nde amemi ngambo mpo na kini bopeto ezali boye te ezali mosala bino mpe bokosala yango te ndeko mpo na totia nano poubelle publique tosengaki na bourgmestre tolobi ke biso toza prêt parce que tosengeli totia mpe bapoubelle mosusu na bamarché mpo ne permettre kami oyo babwaka na mabele banda obwaka na poubelle wana ya monene mais bayebisaki biso tozali na droit ya koplace bapoubelle na baplace publique te parce que ezali compétence ya baautorité communale mpo esengeli na bango baassurer sécurité yango donc il faut kaka topesa bango bapoubelle wana mpo na bango bakende kotia yango mais tala oyo tomoni na 2 premières poubelle kaka topesi bango moko ti lelo batia yango te nayebi te soki eza kaka na commune parce que communication eza te entre biso na bango yeli kosola na biso malamu te tosola makambo wana ndenge nini mais constat oyo toza nango ezali te mais ya mibale oyo bameka quand même kotia bachange na makomi ata yo moko toya kopesa misusu mpe jour mosusu toyekutango ekomi nango na ndako tozali nango ebele c'est-à-dire tokanaki totia mpe na place 5 Thérèse oyo eza vraiment très important toyebisaki bango mpe esengeli totia liboso ya marché mangobo totia liboso ya marché ya quartier 7 ya marché ya quartier 5 ya marché ya quartier 6 mpe totambola nango tokotia su kote ya dokolo bisika oyo bato rassemblement bato ezalaka ebele mais na mibale kaka oyo topesaki tomoni clarté tokokontinue kokolabore na bourgmestre oyo aza na ye na posa ya kobongisa njili te ndenge nini mais mongana tuni na tozongi na tribune populaire bosengaki banani balinga baya wana bopesika invitation ka ndenge wana bato baye to ezalaki sélection moko bato ifale baya koassister ndeko wana ezali likambo ya njili mobimba ezali likambo na ngai mpe eza likambo ya bandeko moko mibale te ezali ke biso tokolancer message ndeko oyo amoniki aza na likambo ya kotuna aye kotuna parce que tokoki kolimite yango na nombre ya bato le mosusu ntango tokobenga 10 personnes kaka bakoya
Même si on a 20 Karabaroya. Mais au moins, ce que nous savons, tout qui mikanda na bandeko la sécurité, police, yanjiri, et Joaki Mokanda, bandeko la ane Joaki Mokanda, pour permettre, tant que tu es dans la commune, même si tu as la marche, tu pour bourgmestre, ça a changé, qui a un lobby que, puisque tu as la marche, tu as la carnaval avec Bakaliko, pour na to fingaye, pour na to ça maquille avec ba fanfare, to tambo lanjiri mobimba, bon to yawana to ça la mobulu, mais na gagné cette tribune populaire, et il dit que le marche, tu même si la France n'a pas la montée, mais ce que tu tambo na dictionnaire, nous sommes Mboka, et c'est comme tu vas baguette tribune populaire, et la image, to tribune populaire, c'est carnaval. Bandeko, mais yo, motona montazana adresse nae. To ebisi yo, tant to kendara na ecclesia. Est-ce que sangwa kendara bandoza moto moko nanda kunae? Moto na moto ayaka ebi ke mise banaka na 16h30. Moto na moto aye abungami, aye na liboso ya ecclesia, akoti pe azo esika nae. Ndenge moko pe na tribune publique. Moto na moto auta nanda kunae ebi ke to sala ngona 11h. Oya monika ko rane hotel matin akomi makiti nae, ndenge to kenda yoka ba meeting misusu eza na terrain set reto esika misusu. To ebi ke to zona biso esika te, olege na telema ngana memi kiti na ngai, malembe na keiti na vandi pe na zeli, soki na motuna na otuna, soki na oyoka ba oma ba mituna bandeko ba otuna pe réponse bourgmestre a repesa po ba meeting yo yebi ba meeting esala maka batiaka bakiti pona batonyo sote balandaka pe batuna banda kote ezalaka communication et puis moto na moto yaka na ndenge na ye ndenge moko pe na tribune wana moto na mutanga ya na ndenge na ye moto moko te ba sanga na ebele basala marche to non to ebi mebe ko ndenge zali. Voilà, sikoyo ba envoyer pas ya gouverneur. Est-ce que si bon moni gouverneur tozali ko bengusana bandeko parce que ndenge na lobaki ne bandele ezali bisote so tozali ka batinda mi ya pamba tozali ko bengusana bandeko tozali ko sala réunion na bandeko pe to ko suki sa réunion na poso bandeko ba koyebisa biso soki esengeli tokoma mokande pa gouverneur to esengeli tokende na démarche mosusu donc biso toza kaka basante représentant nde naza koloba ezali nde bana ya njili baza kodeside ezali kaka bana ya njili bazali awa te parce que toza kozwa bapeya bandeko baza na mikili nyonso ezala na afrika ezala na poto ezala na amérique moko lokola eza likambo ya njili etali ye moko azopesa contribution na ye mpe azopesa baproposition na ye et ensemble tant tozozwa baproposition tokoétudie yango pour ke tozwa oyo eza ya malamu oyo ekomema biso vraiment na solution ya malamu mpo na commune so mpo tokotika likambo wana te jusqu'à ce que gouverneur na biso Gentini Ngobila akozwa solution soki pe akozwa solution mpe biso mokonzi ya mboka lokola yo obaki le peuple d'abord soki pe peza kosepela te na njili esika oyo ya mesani koya soki bozwi satisfaction te epai ya gouverneur boke epa président soki pe satisfaction te epa gouverneur tokokende te epa mokonzi ya mboka parce que ye nde aza tata ya biso nyonso ezala ngai ezala gouverneur ezala bourgmestre donc tozali nao na temps wana tozali nao na étape wana te kasi étape oyo tokoya peut-être ekoya epai ya gouverneur oyo peut-être aza kolandanga to bandeko baza nzinga na ye baza kolandanga donc lokola bourgmestre alobi ke faut tokende pa na ye mpo na tribune ayoki ye soki tokotinela ye mokanda peut-être ya koautoriser biso mais eza kokamwa quand même parce que ye aza na ville ye a autorisé tribune alors que tribune osama na njini nazoyeba tanga moko te ozala mécanisme ya ndenge nini quoi. Bon sikoyo natuni na lettre na bino bosengaka tribune to na kotalaka ndenge makambo nyonso eleki bokosengela nyonso parce que naomona lokola bokolukaka kaka moto ya bourgmestre na lettre no boko changer te bo changer biso makanisité parce que bo changer so makanisité tant bo lo baboye bezo pesa pe bana njili bavaya na ndako mayele po biso tozo memango na sens nani ya tribune connaissance soki bibo bandaka boye na njili so bo bandika itatomke bo titi o kaka lobi bo pa o suspendu mais soki bazo ko empêcher biso bazo ko empêcher que tokuta to solola to kende likolo ya makambo wana to kende likolo to senga batongola esika wana parce que moto alingi ko soana biso te moto alingi ko soana batu ya za ko kambate mais tina na ezani te parce que to ndimaka la moto yo azali wana pona biso po batiaki wana pona biso batiaki wana te pona ba papier za ko signer batiaki wana pona jipo za ko tambusa batiaki wana te po ya mbaka batu kaka ndengo batiaki wana pona makambo etali njili donc soki ya liko la makambo bana njili baza ko loba na ete tina na yo za ni esika voilà poto ke pe tout suki ça constant ni mosali na njili oyo besoin de me poser ma question et là on dit bomone mabe à part banzelo le pourtant on le mabe a obiga nzela oh banzela mususu wana eza la compétence na été et là on dit mabe bomone pas bon à part nzela parce que nzela ils ont la compétence na été na banzela ya minene eza na banzela ya mike banzela otobi ye akoki kosala quelque chose banzela otomoni que ezali na ba
batie ba parking ebele privé ba parking wana baki ko tiango lokwa neti na terrain ya football c'est na bana basakana kasi moto moko azui na elix ya kotia parking privé na ewana donc bana ba ko sakana lisusu te ba parking privé na ba garage ezali mabete po eza solo njili ezali Japon ya Kinshasa to ya RDC mais to botomi na njili banda kalati misala na banda za banda kala kasi kanaka banzela ndi kanyi banzela lelote problème ezali tozana problème ya sécurité ya makasi na njili problème ya sécurité parce que d'abord courant ezala raté eza likambo ya bourgmestre c'était likambo ya SNEL mais SNEL azana kata njoko na lubaki yeza yoko la moi petit président na kati ya commune na biso soki likambo ya SNEL ezotambula malamu te yako ko interpeller batu pe ya SNEL asoli na bango po ayeba ndenge nini yako ko contribuer pour que éclairage ezala quand même na njili et puis ba lumière mususu na ba éclairage public mitusu ekufata mitusu ya msu mwasinga Seulement mobulu l'aime soit en poule moga de kufa il faut tirer quand même équipe moko de pour ba me vérifier parce que ce qui éclairage les alliés pour éviter ma rebelle alors makamwana ememike na ba mituka o evani na nzela bana oyo ya mobulu bandeko tozobenga bakuluna pe ba brigade misusu ba bomba makana sima mituka wana po ba banda ko botola ba mama ba papa bandeko ba biloko na bango to bazoleka moni ki aza bourgmestre soki insécurité dans la commune où il y a zali quand même il y a une fois mituka chango wapi atayo moko vraiment parce que so volongola jili pesa moke ndeko mituka wana tozana njili mituka zo bakolo nango soki lelo bourgmestre alobi que mituka oto pesi bino atayo une semaine bolongo so bolongo yango te to tika ngo na limité kuna sika ba basala ka fonderie ya ba mibibende bazwa na bango yango je crois que moto moko akoya ko lokota mituka naye po esalama déjà na njili esalama déjà ba pesa mbela wana liboso pe bandeko na bandeko batutu ataka mituka libanda ba yeko za mituka na bango tokoboya te mutuka oyo esalaki na tongo azongi na pokwa lokola nzeleza la kasusu te mwa azonga na ndako na ezate alobi ke natika yango ata liboso ya la police comme ça na tongo na kozwango ndenge ye mwa lobaki la police passe na besoin moi café na butu yango azwaka ba mituka wana bafuta ye mwa 1000 mwa 2000 fois pasomba café to boyi yango te mais ba mituka mso ezana ekufa kala ba mituka mso na ye mwa lobaki ezata na ba punete kasi alobi sika kotiango ezate azoze la gouverneur ndazwa solution gouverneur na la sika ayibisa bango esika bongo ba kolonga mituka baya kotiana esika au gouverneur a relaxa bango mais siko nyonso kaka gouverneur est-ce que ba bourgmestre yé esika zali ayi ko zo ba initiative personnelle te ayi na ngombe pas gouverneur ngai na memela qui est projet ya traitement ya ba déchets au tozo ba poubelle ayi sa ngapé le sous kaka il faut que ne pas gouverneur donc musala na yesko gouverneur au salango ce gouverneur au salango tina na yesko na kata commune zane ndeko pepe taji to komina suka ya masolo ya msalelo nazako mona pena ndenge yo lobi eza kandate zuwa pete rancune pete pas bourgmestre mais vous constatez que azako koka komema commune na binote lilo basuka pona mokolo ya lelo na bana ya njili pe na bourgmestre il faut lo bana ye likambo parce que là lobi kala papa oko proposer nini pour lo bana nini et pas bana njili na lobaki batika la ya hotelema ndeko to lobi njili wa telema to tika la ya hotelema merci na bandeko bazwaki initiative wana njili wa telema merci pela to tika la hotelema pe commune na biso moto ko bongisa biso ngo malamu azate soki biso moko to temete parce que to vesenga bourgmestre kasi tango bourgmestre a rejoint moi volonté à kosala mosala ensemble na biso to kopesa maboko pour que to bongisa commune na biso moko bandiko bazali na libande ya mboka tango to senga bino moi assistance na bino na ba démarche ya mikemke to sala pona likambo etali commune na biso bo hésiter parce que to zana kaka poto zongisa njili ndenge njili ezala kala to longola njili poubelle njili sika nzela otambola ezate et puis na aussi na bourgmestre na zona problème personnel na été d'ailleurs na ko informer que bourgmestre o azali wana asa moninga to fandaka na ye chambre mo na campus ye azali na droit nga na zona économie donc na zona problème atamo côté aza moninga kasi eza likambo ya mabele moninga na le commune likambo ya mabele salisa moninga na soki abengaki nga pona salisa bakonanga na salisa ye na salaki pe pa na salaki na mboka te kasi na tindaki bana njiri bakende po basalisa ye kasi akendeki na bango molai te
asukaki na ina nzela parce que yemo kwa lobby ki azali na projet te. Alors tant azali na projet te boya bosa ça sur quoi? Ce qu'on a na projet te ko sengi quand même na bandeko ba aider pour na la projet ya njeli ba aider. Mais ce qu'on sengi ta te pa nzamba lobaka senga ba kopesa yo. Mais yo sengi te ba kopesa on ndenge. Merci beaucoup bandeko balandi ya kala ki télévision bozaki belem pour na Rolanda biso elanga PC bandia wa bozo ba précaution ba mama bosombela bana bilamba ya maliri pambate elanga ebandi soko moni ekonda komi ko bima déjà eba ke elanga ebandi nature etalisa biso maka ba mama bo milengele malala ibimi safo ibimi lesa bana yo moko pelia parce que nzambe asala biloko nyonso saison na saison ou bien temps na temps ezali na biloko na ngobima pour protéger nzoto te ambaki bongo mwana mboka pepetasi mwana tsambo azali bongo moko ya ba congolais bazali na diaspora aza na Londres mais aza mwana njili soka ye awa motema na ye makanisi na ye eyaka pona développement njili tina wana lelo yaki po aya ko dénoncer comportement si je peux dire ainsi ya bourgmestre na biso wazali kuna Abdul Razak hein pambate basengaki tribune basolola bayeba qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui va na commune mais il y a boyi à renvoyer bango et pas ya gouverneur bandimi ba okende pas gouverneur baza retenir que likambo na fu salema bourgmestre boyo kana bandeko yon déjà numéro 1 ya commune na biso alobi ke baza na rancœur te elogote balingi ka ande osala musala malamu bana njili bandima yo toyebi ba capacité na yo okokipe ko sala yango bosangani bien liboke imemaka batu liboso boluka solution bana njili bazala posa solution bana posa ko bunda te oyo longwa mutu so aya wana te bazana na posa njili ekende liboso la bandi bandeko bolandi biso maloba ozaki mabe peut-être oui bimina monoko ya invité na ngai tolérance ezala nango baza ko lukaka ande mboka na biso kende liboso à partir ya ba base ba entité décentralisée le roi ba commune wana moko la vendredi na bandi tokokuta na lisusu tokoyeba soki pe za bato machine soki pe za bata chwapa soki pe bata ingende ya mbanzango toyebi pete nde tokokuta na poto lisusu solo mususu ya pona mboka boboto o mabota mabini.